congofrance.com. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. Congofrance.com, site ya solo masolo ya danger, masolo ya kitoko. Bonjour à tous, chers internautes, merci encore une fois de la confiance que vous nous accordez à chaque fois, parce que vous êtes toujours là branchés entre le suivre Congo-France, Nena Loba, Kanabos à Gaillard, le quoi, Josuli Lipumba, Azati. Donc, Mikolo, Pena, Bissoneto Kangi, Nabastis Nyos, quoi. Boyo Kazouate, Moutema pas cité. Donc, avec ça, Ramazan National, toujours là pour vous servir. Ming, le Mino Mika, émission dans Toloba, vérité. Et on vous préférez autant émission dans Potoloba, polele. Et on le nom, il y a bien invité. Nabi ke boye billet mais les lopena avec la Congo France donc beaux arabes branchés bandetina souka po bo CP là non présenté prophète Gefa. Bonjour maman journaliste Nzambe nanga ya pambola yo pona koyamba liboso poto sur ma solo bon nayibi boza ba ta vérité kaka parce que vérité ndé ega franchi moto so vérité za na mboka te na ba journaliste te eza na église te mboka eza kokufa parce que Jésus tozoko oyo tozokumbela eza moto ya vérité. Alors je crois les autres ko kundela mo ba vérité moko boye e ko sala pe bato bien surtout bana poto balela bino mabe et bana pe Afrique balela bino mabe Congo pe lela bino mabe Nzambe apambola bango nyonso. Merci beaucoup prophète. Ming tolo bana ba actualité leki na mboka pona yebi que actualité zaki makasi mikolo to bana na landa émission moko ça qui par rapport à Grand Mopa au Koffi Olomide songa mbelinde babenga kae au condamna qui Koffi Olomide par rapport à acte au asala qui au ko expliquer biso pona nini au condamna qui est mais nécessairement on a condamné Koffi Olomide oyebi ya maman soki oyebi Ephésiens chapitre 4 verset 11 lobi condamner tous les œuvres infectieuses du démon. Il faut qu'on condamne. Et bah, moi, je n'arrive pas à comprendre les pasteurs. Si quand on a tant de condamnation, mais Ephésiens dans le Nouveau Testament. Hein? Ce qu'on m'a dit Romains 6, 23, laissez dire péché, c'est la mort. Ce qu'on m'a dit Galates, elle a dit 6, verset 7, c'est que l'homme aura semé, il moissonnera. Ce n'est pas la condamnation. Quand vous avez embrouillé, vous pasteur, vous prophète, vous avez embrouillé, vous avez évangile la condamnation. Non! Et là, quand il faut tout le monde, il faut tout le monde. Au moins, en tant qu'un prophète, sentinelle à Congo, dans la sentinelle, il faut que vérité pour confier à moi. Malgré que je pas onaye, as président orchestre naye, mais pas na biso confiance à moi. Pour ce qui est bébé lié, attaque na président, sata wapi na suka. Pour moi na kiti. Ce qui est artiste à Koufi, donc nous sommes les experts du monde, nous sommes au mêlé de tous. Roman Joseph Kabila a continué la cathédrale à vendre na kit, Marini ou bien Moussin à Golekisa à obéir. C'est une zambaleki. On a condamné Koufi, na tel acte salaki, on a condamné lui avec efficacité parce qu'il y a Zali moine, parce qu'à la prochaine fois à Sala Yangote, na lobaki na Koufi boy, il faut Koufi amikit. Obi prison a été au quota, même à ça 2 jours, 3 jours, ils allaient si fort en Nzambe. Hein? Nzambe a fait avertissement. Hein? T'as la prophète de Papa Mbanga. C'est moi qui a prophétisé mort à Papa Mbanga. Nga na zoloba. Papa we ma mwana nanga il priait chez moi. Hein? Ayoka kingaite? La dernière mi-temps ayoka kingaite? Mort ezouye. Ozomona, to golbata parce que Koffi azali artiste munene. Pona nga lelo Papa Mbanga Koffi ndatika na makamu. Pona nga na awa na Congo na biso pe na modaleki confiance ate. Ozomona ou ba benga songa mbeli ya solo mais likofi beta songa mbeli te mais songa mbeli likofi beti e kotisi po éduquer nzambe ne songa mbeli. Oso comprendre tel acte ça parce que moi c'est za maman. Na za na mwana nga moi si ya muke ya 6 ans. Hein? Na benga kai maman. Pourquoi maman? Azalo quoi maman nanga. Soki Koffi azo ko beta ba mama boye azo sala ba acte ndengo na to condamner yango pour to mona président Kabila abeti batute to mona obinanda abeti batute to mona Kimbuta abeti ba basité to ima be basi basala katna parce que ce sont les êtres faibles. Nzamba sa ibisu na bango ba être faible, il faut protéger bango. So ils ont protéger bango te et ko sala malamu te et pesa ibiso pas mingi na acte Koffi asalaki et puis pesa ibiso asala yango na kati ya na Afrika. Hein? Et puis awa pe asalaki yango liboso ba journaliste azali ko beta bango aso beta ba producteur tolobi Koffi kita Nzambe akoti na prison
abimisi yo ezala ko la mise en garde zonga na nzela to kozala kati na bango masenga ki pardon les gars na télévision senga pardon bolimbise na mabenyo sosaki eza kande arrivaki Bible lobi il faut avouer ta moitié pardonner. Est-ce que tu as pardonné Kofi? Hein? Le cœur de l'homme, c'est lui qui connaît ce Dieu seul. Oui, puis élévation, et marabaton na ba conflit belé. Élévation Kofi, mais mira na conflit belé partout. Hein? Alors les Camerounais, quand le biango, a sangari pardon, bis ton dimi pardon. Parce que ngana condamné Kofi avec efficacité. Parce que à la prochaine fois, et ça la té. Na lobaki na journaliste moko abire. Les grands journalistes à tout, pour le moment, et les plus beaux journalistes du moment. Parce que pendant la monnaie, qui a zaté. Abire. Hein? Alors, naïbisa qui est, confié à Kokota Kobima. Naïbisa qui confié à ça un mois. Prophète Asolo Bakalika Moso Kalibé Kokisama. Lélo Babimisi Kofi, c'est Dieu qui a touché le cœur des autorités pour Babimisa Kofi. Liberté provisoire, c'est quoi? Na mona moto liberté provisoire na mboka même na poto azo sur na bolo côté a faire acquitter. Mais Kofi azwa mayele mbalasima asala yango lisusu te mbalasima nzambe akotie maboko parce que toute autorité vient de Dieu. Alors eloko nga na boyinini on a biso po ya Kofi Olomide soki ba politicien bazana ba conflit na bango jamais ba ko ça Baptiste et musicien na kata conflit on a té parce que nga na moi député moko mais moi je connais ces députés là abandonné ko ne pas confier pesa bambongo abandonné ko ça publicité Kofi tala mokili mama kosa na ko kufa na tango elango ba bato balingi yo hein kosa na ko kufa na tango elanga mama na moité oy ba bato balingi yo je savais ça Kofi ba publicité je ne suis pas pour Kofi nazabe pona mototé comme on a la mort de Jésus na kufa kala na vérité hein oy bitina ba inaki Yesu Galates 6 c'est le 4 à cause de la vérité je suis devenu votre ennemi Yesu comme un ennemi à cause de la vérité ngai pe na ennemi à cause de la vérité mais nazo zonga mwana na nzela mon papa on a ekuna menga na papa n'est pas nazali prophète nazali sacrificateur et nazali pasteur ozomona conflit na bango interne batia ba musicien te Kofi azali papa ya bana azali une entreprise azana bato bela zolesa bango azako boko la bango soki bokangi ye ndenge bochaki ye hein oyebi biso bangombe ngana ngombe na mongala 100% na congolais ya makila na mama na papa congolais na frontière te boy te na yelo ngwa rwanda te hein na yelo ngwa burundi te ozona nanga ya makila ozomona balobi pengwe gwa na mbambe egwa nikolo nzete babete yango na mbambe bala akufi ya bandi koseka babeti na crocodile akufi pe libanga libeti tchaku koseka te dans la vie de l'homme to biloko misato yeba ko chaper mokolo moko na prison te oko chaper mokolo moko na mbeto hôpital te po oko chaper mokolo moko na liwa te hein oyo zui moninga ezele sengote nous sommes là pour tozong sa bato na nzela mais na ko regretter ba député ba kende na parlement hein ngai nde na komelaki ministre ngai nde na komelaki ministre justice yo mama ngai yo mona na fête balia ngai hein tout ça on n'a pas l'amour un pays qui marche avec les haines un pays qui marche dans le désordre député a comme ko pousser procureur député o mona yango wapi hein Kofi a politicien te Kofi a mona mboka hein et puis papa na tiko kufa siko les papa na été hein boka mata suye boko tsena boloko avanda nzambe pas sali ko sala mais siko tanga bimisoni to sonité soni regarde le pouvoir qui ne sait pas protéger hein population na bango moi j'ai cliqué ba député Kofi a mbeli bango Kiti yo. Bon, mon angote. Kiti yo. Na kufa na vérité. Ozomona. Ozoma kiti yo bino tout ma majorité bozali katina yango. Et puis moko na bino majorité, bo se comprendre na bino pona ko anuri bango. O mata ko faire bimaki. Na ibisaki petit nanga journaliste abi Kofi ko bima. Kofi bato basala mboko oyo. Ba yemba basala les bienfaits n'est jamais perdu. Ba bimisi Kofi. Siko yo baneko ganga soni to sonité. Et ça li soni. Hein? Bokay na parlement pour défendre Batoté, Bokay na parlement pour la compte à rendre. Et nous condamnons de tels actes. C'est faux et archi faux. Ok, merci beaucoup, prophète. En tout cas, bonne compréhension à Batou Balandi. Réponse par rapport à
Wana. Donc actualité musu tozali nango par rapport à meeting et salamaki na mboka liboso ezaki ya PPRD tout le monde a kongo elekaki bien na kimia penyoso lobby pezaki ya président Tshisekedi a PCP mot d'ordre naé que congolais se prendre en charge na habité par rapport à Nasoko Ikolobani mama kobanga te tika to ba vérité yo kasi be mission de sala ka président Kabila mona raté bon position ba mona raté internet signifie télévision du monde. Du monde. Dès que vous avez l'ingala, na ba américain ba tia en anglais. Na allemand ba traduit yango na monoko na bango. Na kishima ba traduit kat na bango. Mboka oyo mama to boy bambrouillement. Je jure devant Dieu. Moto a kotangisa sous makila na Congo. Oyebi nga na ba 4 fois baie de sang au Congo. Baie de sang au Congo. Nzambe a Mboka en charge. Est l'opposition, est le pouvoir. Où est kolinga ko tangisa na bana Congo? Papa, to kufa na nzala. To kufa mai bale. Hein? So to bika na mai parce que Nzambe a biso mai to mela mai. Motale mo kate mo katoni si gobela mai. So ko beti motali bumbuka ba tout mai etonda. Hein? To kufa sina makambo bango ba politicien. To kondimate. Na meeting to kende. Majorité a sa meeting na ye. Opposition à meeting naïe. Mais tous à l'église au milieu du village to banganzambi. Koye papa Tshisekedi. Na mboka oyo les Congolais croyaient que a une solution mongo ya malamu ya paix ya solution. Mais nga en tant que prophète a une solution te. A une embrouillement. Par rapport à quoi? Mais c'est Tshisekedi montaça qui transition mo comme cette transition. Na ba blocage na kokota te na ko solata na négociation na ko sa négociation c'est lui non Mobutu tango na c'est là qui na conférence nationale pour passer l'élection ba que na nini wana mota poussa Mobutu na transition à 7 ans ndengeni mais ce sont les mêmes trucs oyo ba ko poussa pe Kabila ça 7 ans le na pouvoir à cause de blocage boya tokota bango balingi te boya le pays n'appartient pas aux opposants le pays n'appartient pas au pouvoir le pays appartient au peuple congolais. Au parti au peuple congolais, nous sommes là pour dire la vérité. Attends, quand il y a RTC na Globate, c'est lui, avec le groupe na Bangouana. Hein? Maman, ce qui est bolingo ya mboka et kolinga bote. Moi, je préfère na kenano na côté mibale. Tolongo ko ya papa Tshisekedi. Pour fulu wana ezaka Mobutu na bemba moto basala, moto muso basala yango te. Fuko ya papa Tshisekedi Mobutu na bemba. Nde basala yango moto muso basala yango te. Même ba campagne électorale nyoto sala ka ba campagne nyoso ba église moto ba kokisa kati nango te. Kuna tolongoli yango. To yambake père congolais akendeki patriote. Hein? Mukolo démocratie azongi totala kati na yango. Tolongoli. Tolandi ba malanda ngai peuple congolais. Tolandi meeting ya PPRD. Tolandi oyo basala ki ya opposition. Ce qui toke to banga nzambi na ko ba tous les deux angles majorité à l'équipe. Ah bon? Majorité à l'équipe. Pourquoi? Les majorités s'organisent. Bazali ko s'organiser na nyonso na belecte ba keko la biso de bato ba s'enrôler. Pourquoi ça s'enrôler? Parce que pouvoir zakat na bango. Et si les bazali ko s'organiser, attaque Kabila kei na quoi biso lelo bo keba ke motomso majoritaire au pouvoir na place à Kabila. Parce qu'ils s'organisent. Mais côté opposition, bazali ko s'organiser, ils embrouillent les gens. Hein? Ils embrouillent les gens. Donc quel meeting à Tshisekedi? Nalandi majorité présidentielle. Obina, représentant majorité président de l'État, Bok Sorolé, Mbok Zabisu Tsokindi, a pessi nini a paix. Tokei et pas ya Tshisekedi. Le Congolais va prendre Bango en charge. Tokufa na nzala, tokufa na kise zate, tokufa be kole zate, tokufa na fimbo ya bakanza. Pa soko gogoni mwana police ye fimbo ya bakanza, indépendance kufa, tokufa na nyoso. Tokufa na nyoso. Pa weza boy, soko betika mwazo tindike boy, okomona la police mais qui weza kuna ba eteramu basobo bakoma kakuna te. Hein? Tokufa na nini? Moi, Romains 12 verset 17, soyez en paix avec tout le monde. Jésus-Christ est l'homme de la paix. Et paix est ce qu'on produit par fruit sur malam. Et paix est ce qu'on produit par fruit à Saint-Esprit parce que Galates 5, verset 19. Ce qu'on Galates 5, verset 22. Le fruit de cet esprit, c'est la paix, la joie, la bonté. Chez nous, il n'y en a pas.
politiciens qui agitent les gens à la mort. Tous en charge. Kabila, Azan Mindouk. Kabila, Azan avion de chasse. Kabila, Azan char de combat. Hein? Armée à Kabila. Tokama du Parlement à Kabila majoritaire. Sénat à Kabila. C'est quoi vous prendre en charge yani? Il y a les tuyaux, yani. Vous prendre en charge yani. Le peuple s'est payé un meeting. Le peuple s'est payé un meeting parce que Alobaki, Maman Yoka, Mboka Zana Mibeko. Na Lobaka wa toza na transition. 8 mois passés. Na e baranza ba ebisa biso. Yoka si Kabila tapis rouge akotika ngoka bitika tika bon. Oya zo le gawe pendant sali bato tout bakanga mi boy na ba cheval akotika ngoka boye. Hein, comment bino qui trompe qui? Hein? Alors, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ndenga fungoli motema toke na le seul chemin to kolongwa la mboka o ezali kaka dialogue. Mais pourquoi lobi to na dialogue était? Tu sais que d'abord dialogue to prendre nos chats to bimanzela. Bana na ba kokole bana poto, ba opposer en tout ba kene poto aller retour. Soki nzokumi bale bazali ko bunda. Banzete amikende kufa kesilaka. Biso banzete amike peuple, to liaka te, to melaka te, nini te. Alors, on a la tête discours, on a ce la quitter. Je croyais, hein, pour la paix, hein, Lévitique 5, 26 et 6, je donnerai la paix au pays si le peuple demande la paix. Hein? Et puis, tout pouvoir et autorité, nous sommes à Bango Bazar. Et l'objet d'Apocalypse, chapitre 7, verset 14. Ils allaient pouvoir et à 100, il y a Makila. Bango Bazar na Kimiate, ils cherchent des sons. Ozomona et tous prendre en charge. Meeting wana to kenekati nangote. Tango bino bozo kangisa boke na dialogue était. Majorité zo continuer toujours comme ça la musala. Pouvoir les continuer les sous mikole zo kende. Bozo pesa les sous transition belé. Bozo pesa sous makambe belé. Pourquoi pas le cadre na dialogue na yaki? To so ke na dialogue to no solo la. Soki bakoboya. Baboya na kata dialogue, peuple est à l'en témoin et se prendre en charge. Moninga bengi mama to solo la. To teli ka mona mesa. Yo ni ko yate. Soki moninga du décision na bobanini. Et nyazo biso po ya suka boye. Et à la majorité. Et à la pouvoir. Peuple congolais, ils nous embrouillent. Ce sont les embrouillés. Pe bayo kanaka, ce sont les mêmes plumages. Bayo kanaka. Parce que Nathan Tozanango, peuple les ont souffert. Tane nazo toka maman. Na boyina lelo papa zwanga longi nga batala poto batala nga soko na kufa tala molungi oyo nazo kufa na molungi tala ndenge nazo toka siko mboka mama tikanga na loba tikanga na loba nga tuna motuna par exemple pour na yo peuple congolais to ko bandana na nini parce que peuple congolais bazoli la mingi peuple congolais bandana osam mama oyebi yo kana bisolo komoko Bisko baloba biso ba Congolais to lingana te bolingo nde na tango ya pasi bolingo ifo ezala tozo souffrir mama na ko bisa yo yo mona mboka nini pona motali ya viande so il faut le 30 décembre au bel le premier soko fungoli mabuma bato kutaka nyonso miso poto vert pourquoi matembele na pondu na bilolo etonda est-ce que c'est normal motamela lipa o ya lipa ati ya berte. Association, tu vois ça, c'est normal. Et à la télévision, le pays est riche. Le pays est riche. Nzambe a jugé bango. Alors, peuple congolais quoi leli? Azana pasi, tozana liki amoko ya guerre te habito. Kufa belé 6 millions 7 millions d'habitants. Donc continue kufa pona nini? Mboka eza biso ya bakoko na biso ya Kisimo Kimbangu. Ya prophète John Ngefa avant la mort de Jésus. Hein? Na kotanga pasteur musude bango ba pengo ali ambongo. Il pasteur Fiston Baziri. Hein? On est vrai pasteur, on est propre. Hein? Baza vierge, ba imakambo wana te. Ozomona? Hein? Siko ya yo mama journaliste na yona ndeko Kongo ya biso. Toteka mboka likola mbongo. Hein? Bon, niveau tozana ngoka lotsam. Nzamba zoloba. Na kati na Somme 30 verset 16. Ce n'est pas une force armée qui sauve les rois. Ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Non, armée à Kabila songa été. Tant Kabila lalaka na chambre na maman, jamais basoto basima mindu ki boité. Azalaka yé mokona mwasi na ye ba milimo mi bale nzamba zo contrôler yango. Et nzamba sengi biso paix na Congo. Na sengi na papa Tshisekedi okomi mukolo. Rôle ya pouvoir, ya opposition, c'est prendre le pouvoir.
Mobutu a tiré la chance nyonso ozo pouvoir mais pauvre gens de Kabila a comment maté obandi ba complication Mobutu aki akufi papa Kabila le père ayeyi afungoli maboko que son âme repose en paix ba Rwanda banga ba a zui atinyo na bujima ikuna ono kataka bilanga na ba tracté pour sauver Kabila a sauver Tshisekedi oyo compliqué papa akufi Joseph Aye Kabila Joseph Kabila yo aye a komi na suka sa lembi soko moni njoki ba bukiye ba mino esili Kabila pour lui c'est fini il cherche la paix dernier akobima moto muso za kati nango bino bozo se préparer té bango majorité parce que se préparer mais même monsieur Kabila kei ezaka moko majorité ko kambaka Kabila kaka yemo kote c'est que bo trichiango dira bisolo ko moko bo trichiango moi je suis contre bato ba 2011 na 2006 Tshisekedi a gagné. Oh Jean-Pierre Bemba gagné. Ngaze équatorien. Opposant le roi bango baza banzambe. Il prend les paix en otage. Bien ngana silika kango wana. Hein? Ko kufa pa na mboka kongo na kufa. Naza prêt ko kufa na pa na kongo na sikoyo. Tane na zotoka. So na attention, mona ba kwa na kei. À cause ya Congo. Mama moninga. Na tongo na lei. Na midi na lia. Na moi moyen la possibilité. Et les autres? J'ai la possibilité, moi. Et les autres, mes frères? Garde-corps dans la zone de la tonga, qui m'a dit que la caïda, à l'aide à l'autre côté, ça va fouiller le boumouné, on a maï na maï. Hein? Si vous voulez se plaindre, ni moto ça n'angai, maï na maï. Mandé faut attirer par kanda, à l'aide. Si vous voulez que nous sommes en dengue. Et à quoi c'est un homme de gagner tout le monde si personne n'a gagné n'a joie pour n'a pas bon tant que on a pas exemple il y a Kabila il y a Tshisekedi Kabila gagné alors bien Tshisekedi a gagné oui c'est bien toquer une élection Tshisekedi pourquoi bambourir wana balinga pouvoir té parce que bana couple ba mindele ba bisa mbongo ba kabola Congo ko kabona té Loba bisto skuto kufa tsoki do Congo yo kabonate mama Congo yo kabonate yo ka ebisa yo Tshisekedi Bemba basa publicité na bango wapi bakamati publicité na bango basai na Mbandaka Bunya Butembo Kisangani basuki wana chef de la province Mama Olive akomi na bwende na mboka nanga Kabila vu avion hélicoptère na basang au fond là-bas pour la publicité opposant me recommande balongo na ba kwe reculer mboka banganda ba koma opposant ma comité maman même gagner tous les provinces so ba du ba sous région wana ba district wana ba bimisi ba voix na bango est-ce c'est sûr yo gagner hein yango ba vanti to so le kango katengo bani ko s'organiser té tokene na dialogue té toko kota té dialogue ya Kabila dialogue aningi ba bloquer peu en otage le pays est bloqué ce n'est pas à cause du pouvoir c'est la majorité c'est ça les opposants parce que na tango yo bama pouvoir comme une faiblesse hein oyebi moi si hein soka lembonga moto belé atelo ngango za li gugu ndenge nini suka be examen de conscience na liaki pe belina linga etambala moko on a dit parce que na lembongo na ebele na linga etambala moko eza faiblesse pe aller yo pe mbala moko soka zo comme habitude siko pouvoir aller linga sangela bango ba comme na souka ba souka négociation et to sala bino bo bloquer yango mais c'est le pays qui est en otage et biso peuple congolais to autoriser yango le société urne na yebi pouvoir bato batondaki wana bapesa bango mbongo 3000 2000 pour basala baton sa stage je sais mais mbongo ya Congo to yebi yango mais na urne de conscience ya moto nde moto kosala hein toza na bomoko na tango yo na bolingo na bosalisani pa ya soza kata mboka parce que makile bimi Congo soki guerre koti na Kinshasa to na bilanga te toza na zamba te tokokima wapi na bana na biso bango bana na bango nyonso ezo l'opposition ezo pouvoir na makango na bango baza na poto biso to senga kimia pona ya kolia kutu ezana note to za kolia ezana note ya masa to sala boni to sengi kimia na Nzambe bolingo na Nzambe eza na kata ya Congo bino pe ba pasteur il faut bozana bolingo makasi pona mona landrier ba pasteur na biso ya Congo bazana bolingo te entre eux bitumba ba bobunda na bino poani ba pasteur ba kota na kope
ba pasteur ba koma na magie. Ba pasteur ba kota mbonga pouvoir bazolia. O pasteur opposition, o pasteur pouvoir. Est-ce que zalaka? Il faut passer dans une église au milieu du village. Si quelque chose ne va pas, tu es condamné. Ce qui est malade, mais tu es koloba. Tu es confié tolobi. Hein? Tolobi. Hein? Tu as confié à Bimi. Nzambe a pamboli. Après, c'est pas si fort. Mais tu as mis tes mamabé à l'ikounou et pouvoir. Hein? Ba kote la makambo wana. Tolobi yango. Hein? Alors, ceux qui va passer, bazali tout droit. Oh, bazo ba bosser mon bon ko changer. Le quoi basa liya biloka bato. Biloka mboa so ko le préparer mbango. Biloko mwa soko le préparer mbango. Tele ko soko bango wana. Et tozo banga mutu te. Ni pouvoir ni opposition, ngai na lobaka vérité si vérité. Hein? Vérité si vérité et puis nzambe na mboko ya akosala. Ok, merci beaucoup prophète. Nangina souki sa en tout cas dans l'émission. Et ça il makasi mais nangina souki sa na sujet moko pe uté ko ningisa biso mikolo par rapport à Cynthia, congolaise na biso baboma ki na Inde. Moi l'année déjà ça comme Kinshasa ça fait 2 jours déjà comme Kinshasa mais corps on dirait pe goya na honte. Na habité ceux qui sangwana, na habité ceux qui sangwana tango kakango isala kyonde. Bon, sangwana kakenge passe biso ba congolais mais ça ko boma bisoti. Et ba indelelo zo gena Kivu kuna batuta biso na bibokati. Batu ta biso na Kivu na biboka na rabeni kuna bazo sasa biso bozo mona internet te e bandi pelelo te mais ezali faute ya biso te biso za petit peuple ezali faute ya diplomatie pouvoir côté ya diplomatie baza makasi mingi te oyi ba Rwanda ba makasi na diplomatie hein? Peuple mukeme baza makasi na diplomatie et puis ndenge loko mwana koti awa ayawa bon to récupérer congolaise na biso ya muke aye nzambe azwa lokumu mais na ko ebisa boy bino pe basi bozara sérieux et sérieuse tango bali ya bali yo okomi na famille na ye ozo dépendre na ye pourquoi ya bali yo bolingi kaka surtout bino ba congolaise pas c'est les gars na mboka babiti de nous mabe bokeni na ngona étranger partout kaka gauche à droite bino basi mundele wana indiana bomaka pamba bo. Ça c'est pas crime passionnel bolingos. Hein? Crime passionnel. Mais ça bolingo pourquoi akokuta ye yo mwasi alibala azokuta yo na ba testo ya mabe ya bolingo na mobali muzuzu po ya ba transaction ya mbongo. Et ça la kate nanga soki mwasi ya boyinga okwa lelo na kumisi nzambe po basi ba tula grave mi piko na mi piko yo to mwa handicapé te. Hein? Oh pena moi le corotel so mona vile bo tala benza mabenga ko peti lo mabenga sikonini oya si mabenga ko ngoni tibeleze tala tibeleze hein mais tala moi ma kolopenda pa basi batul moto wanga soko boyinga na yo nzambe seigneur obikisanga na mukumba hein po batula ebele batuna mokimumba na ko bomba moto pona moi cité mais ba indiens ce sont des criminels ba indiens baza bato ba kisi makamamba pourquoi ko limisa moi si wana te tanga sala ke boye aboye azongisi na mboka na ye pourquoi ko boma ye donc azaki na ba haine mosusu ezalaki non pona makambo ya internet azaki na position mabe pona ko sacrifier mwasi wana alors mboko eza makasi il faut ko telema diplomatie ko refouler tous les indiens oyo bazonyo ko la bato awa mais bino le baka tetsia abomika tetsia kuna na poto ben indien oyo bazoboma bato mikolo ko beta na ba chinois abete ngala ki pona nini abete chinois yo ko ngala beta abete ngala ki pona nini abete ta moi mon ngo chinois abete ngala ki pona nini ezaka ko boma batut hein alors moko ezangi makambo bu ba bengi to kanya matona ba ye bu na minduki moko ngo ezaboye moko ezaboye tesi mama journaliste to lo bate oya koya akosala kaka ndenga dingi akonyokola ba congolais mais un jour Congo sera libéré. OK, merci Congo beaucoup. Sera libéré. Ok, merci beaucoup prophète. Nalingi osuki satan na liloba suka ndeka izalara po nayebi ki balanda bis. Batasa okikanda na Congo. Okikanda Congo liloba suka. So apesa numéro na nga pesa mena ko pesa suta liloba suka te. Parce que minyoko lio mamona zo mona ata Éthiopie bazalaka boyete. Quelle souffrance. Opposition, pouvoir. Bozo kanga mboko notage pona nini? Mboko ya banani ya bino. Mboka yango ya bino toloba te. Hein? Congo, le Congolais souffre. Maman, ce qui peut bande Congo diaspora qui n'a pas toté. Bati ne bande Congo bango, moi mi solo até, mais to suka bon. Mais bango peut vraiment la babi niveau ba congolais peut pas comment déranger bango et là ça passe ils ont beaucoup. Ba kotika bande Congo bango te. Ce qui mboka ezali malamu, salaire ya malamu ba kotungisa bango te. Mboka ya bango bateka yango ekende. Mboka yango, est-ce que tu crois un PDG a simbi régie financière à Mboka? Azala mopaye.
Hein, Salema. Hein, ouais, c'est une régie financière. Azra mon père. Sauf qu'il y a une armée, c'est la même chose. Combien des étrangers sont dans l'armée? Bolon a guerre, mon colonel. Mboka yandenge wana bolon a ngondenge. Hein? Partout, chose paratique tout partout. Yo on est cinquantenaire. Oh, cinquantenaire à Congo. Mobutu ni atika kiyam. Et ça li pour ya ba cinquantenaire pour ya ba bateau ba bomaka bateau. Hein? Ba Indien ba bomaka bateau. Ba directeur général bateau na bango on dit mango. Chinois iko sa compte ya mboko tonga bandako. Ou via le kotaka brique, il faut bien en Chine. Il faut bien en Chine, mais les Congolais, les pays est en otage. Hein? Papa, tu sais qu'est-ce dit? Pouvoir, boyokana, to solo là, paye à solo qui est un dialogue. Moteur, il y a dialogue. Moteur, il y a Congo. Et moi, en tant que prophète, nous avons besoin en charge. Et le peuple congolais va faire la mise batelema. Moteur, on brille, biso sur n'ambo kazate. Tokolinga sur mbrouiller ma ya mutute parce que c'est nous qui souffrons. Maman yo kasi moto ke na meeting ba pesi okopa na banda tongo ti lobe okuna ozuta 1 franc. Moto ayi mo cher yaka moi 3000 za 3000 bana pote za 3 euros. Hein? Et ça 2 euros 50. Hein? 3 dollars. Hein? Oyo zi 3 dollars OK ka kuna so ba komi kuna mamsu ba ozuate. C'est que ma pona ni o ba belim solar. Ba belim solar. Bokana meeting on pona la. Tala mboko ya kope comme na niveau nyonso. Mboka comme na coopération au niveau nyonso to sala ndengeni hein nzambe asimba motema na biso tokene mais to boyi bamburiema omoni ngala mo na boyi bamburiema na Congo na ko laisser faire tous les journalistes ba ko sala ke mission pour la vérité mboka soki Kabila sali malamu na bi Kabila sali malamu opposition sali malamu ala sali malamu so ba sali mabe na ko dénoncer yango pe na koloba pona lokumu ya Congo. OK, merci beaucoup prophète. Au pesa numéro pour na contact. Contact na motali ko zwangai na WhatsApp et Viber Imo 00 243 89 610 49 41. Alors na Imo 00 243 89 610 49 41 okozanga Viber Imo na WhatsApp. Numéro na privé ngo benga ngo zwanga nyonso 00243 81 807 26 78 nde okozwanga direct na kosola na bino 00243 81 807 26 78 okozwanga iloba ya suka na kopesa moto mbote te na pesi Seigneur Jésus-Christ mbote na suki wana. OK, merci beaucoup prophète. J'espère que émission ECP Sibino Makasi, j'espère que tu as blessé binoté tolobika la vérité pour tokom nangonga vérité yango wana kaka. Donc je remercie tous les fans de Congo France qui étaient vraiment là branchés en train de nous suivre sur www.congofrance.com comme d'habitude avec Sarah Ramazan et Chanel toujours là pour vous servir. Je peux pas clôturer cette émission sans remercier ma partenaire Pena Oba soutenir Sarah Ramazan la Chanel pour le loi Téléma Bimasa Moi Ibupo Sa Musala pour ACP Sabino. Maman Milinze bana London motema tous pepele ambetolo bana Pena na congé na moi muke ba epe manakin donc merci beaucoup maman donc bon séjour na nga ndeka to souhaiter le kaka ma Loris la Congolia Mao Loris la Congolia bambote no belé ndeka izalaka Foster kama bare na kata rota vient ngai ba Rotterdam au Solara Netoyo Kanaki. Je passe encore le bonjour à Jires Mabela, le moteur de recherche le plus rapide la carte à Londres, moi à Londres à Solo, Sephora et Lou qui la beauté suprême, Chico de Piolani Vilanga, sans oublier Yannick Patrao, dans le patron de tous les patrons, Ngamna Lobiango. Je remercie encore mon boss qui m'a suivi du début jusqu'à la fin, Josué Lipomba, on se retrouve la prochaine fois avec d'autres surprises, sans oublier Mouna Cédric Mobala Mouind, Azaina Sima Caméra pour ACP Service. Voilà. Donc voilà, on se retrouve la prochaine fois avec d'autres surprises avec Sarah Ramazan la Chanel toujours là pour vous servir. À bientôt, bye bye. Congo France. France.com site ya Tolo Masolo danger Masolo